soki osali maquillage na yo obimi bien omibongisi otie ba fard à jour ba beauté na onions tout est-ce que yango nde kaka esengelaka mpona kozala na esengo okotia na maquillage bien okotia rouge à lèvres na bien oyebi kosala fond de teint na yo 100% kitoko mais na kati so oza na esengo te est-ce que yango nde esengaka ba détail nayebisa bino vraiment ba principe nanga nayebisa bino seki nga nasalaka mpo nazala na esengo eloni nga nasalaka mpo komona toujours sourire oyo kana ba technique nanga 5 mobimba yango na yo opesa bino yango nasalaka nini mpo na bomona nga vraiment nazala na esengo na vivre a boye pe peut-être yo mpo koprofite na ba technique oyo. Bienvenue de retour na première dame look. Lelo en tout cas na première dame look na yaki to solo la na bino vraiment ma solo mo ya miki. Lelo na yaki pona tuna est-ce que vraiment kotia maquillage est-ce que tant kotia maquillage na yo vraiment est-ce que yango nde pesaka mutu esengo ou bien est-ce que ezape na ba makamususu basalaka pona ko vivre vie moko ya esengo na yebi ke maquillage yaka pona obongisa elongi mais est-ce que vraiment soki elongi na eza bien soki libanda obimi kitoko mais na kati na yo oza na esengo te na kati na oza na kimia te est-ce que nde yango wana vraiment c'est qu'il faut lelo na epona solola na mino ba vérité lelo na epona yebisa mino c'est qu'il nga moko na salaka so yebisinga oyo nga na salaka po babumu na nga na za toujours na sourire ndenge bomu na nga na sekaka na betela bino masolo nanga soki vraiment lingo yeba mingi tala vidéo même tina suka. Vraiment technique nanga ya liboso ezalaka patience kozala na patience na batu misusu vraiment eza eloko moko ngana okoki ozape na camarade na mutu na moko motema ami na o vraiment ya bien mais ya tiaka o priorité na vie na été vraiment faut koza patient na batu na ndenge po ozopesa batu ba réponse na téléphone ata mutaeli eloko mo boye pesi yo kanda zala vraiment patient yeba eloko ni ozoloba parce que ndako batongi na 100 000 euros liloba moko ou bien action moko ekoki kokoisa ndako en tout cas patience vraiment eza vraiment malamu vraiment bozala patient na makam nyonso bokosala na ba décision nyonso ozozwa patience eza clé na linga na solola non patience avant tokota na ba point mosusu soki oza patient okozala vraiment okoko komi sauver pe na ba problème mosusu vraiment patience eza point na biso ya liboso eza nini eza ko changer par exemple environnement pour changer place pour changer batu koluka kosala makambo moko ya sika okoza na ndaku wakaka esika moko bloqué esika moko wana makanisi na o moyen fonctionner vraiment mingi eza te na ko changer environnement wana na lingi koloba okoki quelque part okoki okende otala bacamarade na yo eza pete ko bandoki otala batu chaque jour oko changer environnement ozalaki na ville oyo oki obeti tour na ville mosusu obeti tour pe na ville mosusu ekoki osala o bien elongolaka pe ba stress ou bien obimi mwa sorti okoki pe parc ko visiter ba fleurs ba bilo moka bongo juste kaka ko s'amuser vraiment pour na ko se déstresser parce qu'on vit qu'une seule fois il faut que vous avez na vie aventure tronga na lingana ko s'amuser parce que na yebi ki environnement ya sike memela batu bloka skoko ki pe place moko na no kenda te omoni ki nyons tuana et ko aider vraiment environnement na eza bien ozo s'amuser omona ki ba stress ko za ming te par rapport que so zaka na ville moko wana ofanda ka ke sika moko no lia kaka biloko moko wana chaque jour et kosala ope bien te okoyeba pe baninga kote musu basala makam na bango nde nini yo pe koko profiter omoni ke ekosala o bien vraiment yango wana nga na sala kana moni kezo marcher pourquoi pas na ebisa pe bino ba holiday yango te na kati changement ya environnement nous omona beaucoup za na ba camarades na yo ba critique yo ozana mutu koki yo tiaka ya tiaka par exemple na se yo tiaka neti polo oko changer pour environnement za pe na relation moko boye relation mo ezo marcher
bien te ou bien bato kaka bino moko oza na bato moko baloba mabe trop sur yo oza na église moko eza mpenza bien te oza bisika moko oza toujours enfermé mais changement ya environnement eki ofungola mpe baporte ebele na vie na yo changement ya milieu changement ya place otala mpe kote mosusu bato baosala makambo yango nde nini ekoki kopesa yo mpe elave ide na yo okokende yo lide neti nalobi oke mpe na mboka mosusu obeti na yo ka mwa tour oke na yo quelque part a bien olekisi temps na yo vie na yo ozovivre une fois et puis ya voilà vraiment eza na sala ni ya misato nalingaka kozala productive ya misato nalingaka kozala vraiment kosala eloko moko ya bien neti soki nalamuki na ntongo na mipesa liste moto alakisanga mambo vraiment eza emili nazalaki na nga soki nalamuki nasala makambo nango olamuki oyebi kaka na osala boye mais ere okoma omona okomi na baresponsabilité ebele makambo ebele oza na liste na ocarnet na yo oyebi ke na ntongo na osala boye na pokwa na osala boye na ere na osala boye surtout na monde oyo tovivre monde d'internet bato nyonso tu baza connecté à 100%. Motalingo za connecté à 100%. Ere moko pe esunga te. Ere moko kaka switch off. Okangi ma ba barrière otiki na makambo susu. Olobi te na sala na pe lo mo bo na yo moko. Ozala productive. Osali neti lo mo bo bien pona ote otali peut-être na oluka mosala na banda kotinda ba CV na ngezaka te na zala na connecté na zala na ba WhatsApp ba Viber ba like kosola masole belé o peut-être ko mimela makambo bien pe na vie na ote surtout ba phone call bato akoko benga o azo 1 heure 2 heures du temps à perdre temps ya vie na yo alors que le temps c'est de l'argent faut que lunga koza productive toza na biso nyonso tozaka na 24 heures na jour na 24 heures wana bato pe bakoma ba millionnaire na 24 heures wana pe bato bakenda kotumbola libulu na bango moko bakufa talaka soko oza na openza mwa loyenge olamuka eka na tongo ebelo kosa te mutabengi boye ayo wana okei boye na boye vie na yo eza en danger mais soko oza na ba principe ba priorité wana vraiment ezanga nalinga oyebelo nini nazotia na osala nini lelo lobi na osala nini oza vraiment na vie na yo eza cadré omona ke même na mutu na yo moko makambo na yo kobando marché même temps otie maquillage na kati okozala toujours mutesengo okozala vraiment quatrième nga nasalaka eza nini nalinga komisepelisa misepelisa po osepela po zala mutesengo kozelaka te mobali asepelisa o kozela camarade asepelisa o te kozelaka famille asepelisa o te peut-être bango pe bakoza bandoki ya vie nao bango pe bakolingaka te yo ozala na esengo soki camarade no alingi ozala na esengo te est ce que vraiment okomistope yo moko mpo ozala moto esengo te okotia mpe barrière ou bien moto soki oyelo baproblème okondima kaka boye ou bien telefone na yo ntango ezosone yela o likambo est ce que okondima yango kaka boye okoki mpe kostope yango okoki komisepelisa yo moko na vie nao na komisepelisa wana okoki mpe omoni eloko moko boreva na vie nao osali mosala okangisi mbongo osombi eloko wana pourquoi pas travailler pour nango ezala pete ki osombi eloko lelo lobi osombi lobi kuna osombi wana ekoma bisomba sombelo na lingate une fois par mois une fois par quelques jours koko pe misepelisa mais na lobi te ki il faut obanda kosala nango chaque jour il faut banda kosomba biloko chaque jour obanda kosomba biloko maquillage chaque jour obanda kosomba bilamba chaque jour obanda kosala on comprendre quoi kobanda kosomba biloko n'importe quand n'importe comment misepelisa te poani somoni ke lo mo eza ya bien olingi yango okomisepelisa okomisepelisa na holiday okomisepelisa ke quelque part a bien okomisepelisa vraiment obengi camarade na omo bokutana kala bosepeli bomisepelisi parce que oza na esengo soko oza na esengo na kati libanda kutu eza nango te baya koloba ntango oza moto esengo ekomonana oza na esengo ekoyebana soki oza na mawa eyebanaka mpe en tout cas luka kozala moto esengo soki moto aosepelisa o te yo banda komisepelisa ntango omisepelisa oza bien oza moto esengo mpe na penepene na yo obanda oporte kaka esengo vraiment na bato misusu donc zala na vie na yo esengo parce que esengo soki oza na esengo oza neti moto aza na lumière ozopesa lumière partout bato mosusu mpe bavivaka esengo na yo basantaraki oza moto moko technique na ngai ya suka ezala vraiment nalinga kopase temps na nga naosala eloko nalingaka temps na nga naza na bato nalingaka temps na nga naza mpe naopasango na bato mpe nayebi ke balinganga
ozo passer temps na batu na yo ya bien vraiment esalaka bien oza relax na bacamarade na yo bafamille na yo mobali na yo mwasi na yo bana na yo bopase ma batemps ya bien omoni ke ozala na esengo okoki feti okoki quelque part barbecue okoki n'importe où na bato surtout lingaka po yebi ke bato oza opesaka confiance soki opesi mutu confiance yo mpe mutu wana mpe fo apesa o confiance po bozala bien boza bato esengo bino nyonso tu ntango bootambola balobaka ke bato mibale mpo batambola nzela moko il faut bayokana soki oza na bato na yo boyokana surtout nga vraimen soki naza mobali na nga na bandeko na nga bacamarade na nga nayebi ke naza vraimen na sécurité esengo nyonso tu yango wana esengo ezalaka ate ke moto ya koyela yo esengo yo mo mpe okopesa motu mosusu esengo yo mo mpe na sourire na yo kaka okopesa motu mosusu esengo kolukaka kozala moto akandakanda te aportaki lo te kozala motu te ke oswe mpe ndeni baprincipe ebele na vie zala simple ezala na facilité mpo na facilité mpe okozwa babiloko ebele na facilité mpe vie na yo ekozala vie moko facile surtout vraiment biso bato toza na étranger bato bazovivre bavie na bango en dehors ya bafamille na bango oza mosika na bandeko na yo oza mosika na bato na yo ya bien bato na yo ya proche oza mosika na famille na yo peut-être mpe bato mosusu oza mosika na mobali bien mwasi ou bien baparent na yo vraiment eza important koluka kocréer bamoment moko magique na vie na yo koluka komipesaka mpe importance koluka kozalaka bien envers bato baza pene na yo kozala nanu reconnaissant ya kozala na bacamarade kozala reconnaissant ya kozala na bato baapproche na yo parce que sino te mutu moko talingaka solitude mutu moko talingaka kozala ye moko mutu moko te na vie ezalaka bien to soki oza neti na prison oh eza différent mais soki oza libanda okozala na vie ya yo moko point nini parce que eza bien te okozala mpe na bato mosusu oyebaki qu'est-ce qui se passe soki oza vraiment motu moko olingaka koyeba okoyeba mpe à travers bato bakokomemela yo esengo même okokoki mpe na nzela motu mosusu akokosekisa yo ekomela nga oke mpe boye motu mosusu ata bakoko akala obien so endeni na park oleka obien oke na shop mo boye na bacoffee shop bashop ya bacafé et tout ça ovandi quelque part a bien mikolo bamo eza okomona mpe motu mo akokopesa yo mpe ka bonjour esala bien ekomi kozala mpe mokolo na yo toza gentil na bato toza na bango bato baza envers biso bato baza na biso bien tozala gentil parce que soki ozocommunique gentillesse ozocommunique esengo ntango mpo otie maquillage na yo ntango mpo okima batalika bamoni première dame mama akomi star ya papa na kati ya ndako na facilité mpo na ngai ya suka vraiment ezaki kozala na esengo kozala motu ya esengo eza choix vraiment natanga mpe livre moko boye explikaki vraiment bastep oyo yango mpe nayaki kopesa yango na bino koyebisa bino ke soki oza moto esengo eza choix ou so toza na moto ya colère motu moko colérique vraiment mpe tokopike bacrise ya colère ekokomela yo ekokomela nga eza nde siko comment devant situation comment devant problème okoki koréagir bovivre vie na bino na esengo bosala makambo na bino partout kote bozala bien soki osali mpe moto eloko yeba kosenga pardon parce que pardon eza puissance moko elibéraka même na mobali na yo na ndako même na bana na yo soki osali lo moko yo mo na conscience na yo motu na yo esali ke omoni ke quelque part oagisaki mabe yeba kosenga pardon parce que pardon efungolaka baporte motu wana komonaki oreconnaitre mabe na yo ondimi yango bokozala na vie na bino ya esengo parce que yo nanga toza deux personnes différentes toza deux personnes na motala na boule na ye yo ndenge obule eya te ndenge nga na obule ndenge mpe na obule eya te nde yo mpo obula nde yo wana mpe donc na motala différent mpo siko makanisi na biso etutana il faut point ya rencontre moko ezala il faut centre ya entente toyokana mpo tomarche bien tala peut-être yo ozopense boye nga na opense boye mais soki tookutana esala bien. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Ce que mon sepeli na vidéo oyo partagez en pour bandeko na pe ba yekola, ba camarade na pe ba yekola. Une fois de plus, comment kozala esengo. Une fois de plus, ce que tu maquillage, comment est-ce que maquillage on est ko refléter pe na kati. Soko yebi ko tia maquillage a bien, kati na yo pe ezala bien, kati ya ba camarade na pe ezala bien parce qu'ensemble on peut faire une différence ensemble. Donc ozambé pam pour la bino. Voilà, à la prochaine parce que balobi première dame maman a commis star à papa na kati ya ndaku parce que maman lelo aza mutaisi.
Clap your hands if you feel that happiness. Because I'm happy. Happiness is you. Because I'm happy. If you feel that happiness is you. Because I'm happy. If you feel that I want to do. Because I'm happy, clap along if you feel that room is rather rude. Because I'm clap along if you feel that happiness is a roof. Because I'm happy, clap along if you feel it. Clap along if you feel that. Because I'm happy. If you feel that that's what you wanna do. Happy, 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 happy. Happy dance because I'm happy. If you feel that